Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai. Je suis vraiment limité bandeko na ngai. Place ya kobandela kopesa bino merci. Ezala ba journaliste, ezala ba politique, ezala bandeko tout. Partout où vous êtes. Remerciement oyo etalio. Pour na souci aux alaki nango, pour na soutien na yo, pour na prière na yo, pour na démarche nyonso sali, pour que les lots te recouvrer encore liberté, bien que provisoire. Je dois vous dire merci. Bandeko nanga nyonso tout. Mais à l'occasion nazo senga bino une chose. Nazo senga pona kolimbisa batu misusu oyo bomona kike bazwaki une position contraire. L'unité est en train de se former, de se renforcer au sein du pays. Yango pe nazo souhaiter ezala ndenge moko na diaspora. Mutu soki alobi réaction eza moko. Tata limbisa bango pona bazali koyeba maeba koloba te pe maeba kosala te. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. C'est l'unique réponse. Et tous les kanamakambu musus, le plus important, le plus essentiel. Tolamuki bande konangai na mboka oya biso, tolamuki malam, bien que nous autres éviter, il faut tout le canenge ya okende kosalisa ba examen. Pour koyeba est-ce que tobimi mobimba to tobimi mobimba te. On le fera. Mais à l'occasion bande konanga et là qu'on a fustigé en remerciant tout parce que annoncer libération nangai na 16 heures passées. 30 minutes après, c'était plein devant la prison. Batuango, bazalaki ya kobatam, question na mitunaki. Pembeni ya prison, toba pumbwa kiko pumbwa. Je n'ai pas compris. Merci pour tout. Mais lorsqu'on a zali ko fustigé dans tout ça, et ça comportement ya la police na biso. Na éviter ceux qui ba mesala kobeta masasi. Lacrymogène, c'est compliqué, c'est bizarre. 4 barrières. Massassi et Betty n'a 4 fois, 4 barrières. Petit Pont, Kimbondo, Molar, hôpital du cinquantenaire. Et Bayeko Kanga, Nzela pour que tous les cas Nzela limité, token de direct na bureau. Mais ce qui m'étonne, Batouana Bayaki, la police. Alors une police bien formée a ebindengeni ya encadrer Batu pour que débordement ezalate. Mais biso recours ezakana masasi, recours ezakana gaz lacrymogène, on ne comprend rien. C'est ce qui m'a fait très mal. Je dois dire merci na bande kotou o bayamba kibiso na prison. Ba Congolais baza ebele bayamba kibiso. Et j'ai dit, Naba Oyo Bazo Kamba prison, que Bino, vous n'êtes que les simples gardiens. Bayaka ko bombisa. Biloko. Ko bombisa batu. Et pas Nabi. Ba décision et utaka bisika et utaka. Et je dois leur dire merci. Nengepe bayamba kibiso. Merci pour tout. Merci. Merci à vous tous. Merci encore une fois. Tobeta masolo ya mboka pour quelques minutes bande konanga. Tolamuki na mboka na biso na lobaka na bino mboka ya tantôt plutôt. Olalo yebi okola mukate. Soki olamuki obimi oyebi te soki okozonga ndako. Mboka na biso ya incertitude. Na Lubumbashi ezalaki ya koyinda lobi parce que insécurité za makasi général Tungu na éviter ce qui la police
ezokoka insécurité wana te poani. Mais ce qui est plus curieux, c'est que le lokola lobby, butu ya lobby, ezaki na quartier Golf. Na quartier Golf Lido, ezaki ba quartier IP. Ezaki lokola Roi Chité, ezaki lokola Katubate, ezaki lokola Kinkala Boambate, ezaki lokola ceux qui habitent. Donc ezaki ba quartier IP. Mais kuna 8 hommes en tenue. Na butu. Bakoti na ndaku. Dont un colonel. Bakoti na ndaku. Tantôt ils apprennent à Koluka Mbongo, mais na kati wana bakeko violer une maman de plus de 65 ans. Tangu batu baye pour intervenir, 2 personnes ont été blessées. Et les autres sont partis. Voilà la place que police a kokaki kolakisa biceps. Kolakisa makasi na ye ya kosécuriser batuna biloko na bango. Lubumbashi komi insécurité makasi. Tolo balikambu misusu bande kolanga. Conférence oyo ezali kofongwama na Genève. Conférence humanitaire. Gouvernement ya mboka nanga balobi biso tokokende kuna te parce que ils ont exagéré. Eloko esalinga mabe makasi eza ba propos ya Freddy Kita. Oyo azalaki na mwana mboka Eugène Jomi Dongal. Freddy Kita akenda même exil akima na mboka oyo. Et boyebi ba propos azalaki contenir par rapport au régime et à la gestion du pays. Place nazoka batu basila soni pona nini. On servira la République et son peuple. Bon, si la soni parce que bino tout ndenge bovandiwa. Ko banda vie Chibas. Ko tita ndenge bokendaki na manjoa. Il fallait qu'il bosse la différence. Est-ce que bokoti komi tuna ke avant bino, on vous a critiquer. Non, pendant que vous êtes là, quelque chose a bougé, quelque chose a changé. Mutuna wa nezate. Bozo lukande batu ya koluki la ba problème. Mais ngana zolo baboye Freddy Kita. Tango zolo bake, non bazolo ba ils ont exagéré comme s'il y avait une crise humanitaire tous. Il n'y a pas de crise humanitaire dans moka na biso. Il n'y en a pas. Boni kindoti ya moi makasi boy. Hein? Kindoti ya moi makasi boy. Na dugu ndenge tozolo baboy na Ituri. Batu bazotanga conflit wane décimé batu tout batu bakimi bazana banda kute bazana eloko kolet. Botindi combien gouvernement ya Kinshasa? Combien avez-vous envoyé? Ce qui batu balobi batsangisa mbongo pour kosonga batu bolingité. Mais pour autre chose, nous attendons les partenaires baya kopé sambongo. Et puis ce qui me fait très mal, je me rends encore que Balambert mende baloba ndenge balobaka. Parce que baeba ni ndenge balobaka. Je me rends encore que batu tout oyo balobaka lobaka kote na bango bakoko nyanji banani bango bamona kama kamunyo so za rose eza bien baloba ndenge ba mesana. Mais ce n'est pas vous binote boyoka kasonité parce que votre passé est tellement récent que batu azomona ke kindokeza na mboko. Conférence humanitaire bobo yang on a exagéré. Mais je vous cite les nakenda komena kete na jere après bola. Tout a été pillé. Biloko nyonso batinda et kenda na ba province mususu na bato makasi ya régime. Et personne qui a réagi. Bien au contraire, ce sont des menaces à notre modeste personne. On servira la République. Et ici au Congo même, quel que soit. Mais tant que yo Freddy Kita olamuki kaka parce que bongi na nzungu na yo, obosani eloko etinda yo na exil, obosani eloko ekangisa ba Jomi Dongala, obosani eloko maloba ozalaki koloba tu, ozalaki kolega ba TV5 na ba RFI. Eto mitalaka. Na mituna kasoki bo mitalaka quand même na kitalatal. On a dit qu'un costume mitali, aux huit passés récents na yo, au tien et puis au bani koloba. Kindoki. Nangonga toko roba bande ko batake ezali ko se multiplier na ba parc
parc ya Virunga 6 personnes bakufaki eza compliqué lobi pona messe o basalaki pona Père Etienne mais c'est la Etienne o bomaki na Masisi émotion na Goma kanda colère ya bato mais nous sommes là tout va bien pour la bato misusu et que personne ne parle on défendra ces Congo parce que na ngonga oyo pendant que bango bakomona ke makambo nyonso eza malamu bamédecin babandi grève lelo Congo mobimba bamédecin balobi toza na bato barespectaka eloko moko te ata soki balobi barespectaka te yango moni constitution barespectaka te accord barespectaka te makambo nyonso badroit ya bato misusu barespectaka te moto akoloba te bamédecin bakoti grève lelo qui souffre ce sont les Congolais parce qu'il y a yo soki ebe yo zwaka soin awa te okokende na yo okende place tellement que poto eyindela déjà bino moyen okende eza te oke kozwa basoin na yo zongi mais c'est paisible citoyen tolingaki tomona bino tozowelela bino quand même bikuke ya bahôpitaux na bino et vous restez là-bas il n'y a pas de crise humanitaire et là comment vous avez vous avez exagéré nous allons rater mbongo ekokaki kosunga bato vous vous servez mbongo ya Congo ezali koservir kaka na bino un groupe d'individus autocratie mais force à kobanga ne bozoluka kolukela bato ba problème j'aime ce que Montesquieu a dit il faut la vertu pour une république l'honneur pour une monarchie et la crainte pour un gouvernement despotique. La crainte, Kobanga. On ne se soucie ni du peuple, on ne respecte ni les lois. Ceux qui valorisent, comme vous vous retrouvez. Mais donc on a Koloba, beaucoup de la mende baloba, beaucoup de la batumisusu baloba, mais binote ba Freddy Kita, na ba vie Chibas, boyo kakasoni. Bo kakasoni ndenge bozawana baza lisembusa ba viena nga vie makila bino ba Freddy Kita oyo ba vie Chibas ba Pierre Kangudia banani boza mulongoti vous étiez là en train de critiquer est-ce que Bokoti komi tout na lelo quelque chose a bougé depuis que vous êtes là Bokomika on a encore démissionné on a démissionné vous nous présentez ba théâtre on est talibiso. Je dois encore féliciter cette opposition qui cherche Yakosa la moi bon Bakuta na Kiwana, UNC, MLC, UDPS, na Congo, na biso ya professeur Matungu. Bakuta na Kibasali une déclaration commune. Na, je pense na moi Martin Fayoulou m'a dit. Basali une déclaration commune pour la corriger. Il faut qu'on soit la position. Et le peuple doit veiller sur ces aventuriers des politiciens. Aventurier basala kaka toki tokomi quelque part ba beti biso chuki le peuple vous suivra pas à pas pour la kota la kiki merci la bande konangai esengaki toloba to solo la mwa muke to pesa bino oyo la muki bande konangai ya zugu je ne vous oublierai jamais lelo bana bakotanga classe T batu ba panzani mais na Kinshasa bakoloba il n'y a pas de crise humanitaire, ceux qui ont tenu bango botindi combien de problèmes. Bota l'aventure moussous. Tokena maniema awa na kindu. Bakena élection à gouverneur comme elle pensait que mutu deke va présenter hier allez mutu na bango mutu ya majorité. À la laiti comme ça automatiquement. Bakei tunda wana abeti bango. Mais pendant nini bandimaki candidature naie parce qu'il y a un délai de dépôt de candidature. Et puis que na justice pour n'a certifier si la candidature est conforme à la loi. Étape ne sera l'élection, allez comme il va voter, tolingete, asa chef coutumier, ainsi de suite. Bakei ti lelo bakei balé bango. Bazoni tozo kende cour suprême de justice, bazo le kawapi il faut pas manipuler. Et senga ki que candidature naie ça l'a invalidé au préalable.
Pourquoi avoir attendu? Ce qui a échoué, c'est un faux candidat qui a été aligné. Monique Sony, ils ont ça là-bas tout. Ouais, nous avons quand même. Il y a eu à se retrouver à la communion, ce qu'on y a. Finalement, aux ministres et à Nîmes. Tout ça, premier responsable, ce sont les services. Eliezer à Lobinin, à la Foyanin, à la Tafoutanin, invitation dommageable, ainsi de suite. Parce que pour qu'on parvienne à nommer quelqu'un, on passe par ce qu'on appelle l'enquête de loyauté. Oh, service, salaka. Tchaka Moutoupola qu'on gérer bien et à l'État, n'importe qui n'a pas de moralité. J'aime cet auteur qui a dit que même dans un royaume, si le roi a de la moralité, merci à vous tous. Je vous promets que je servirai la République. Merci à tous les Kinois. Merci na bandeko tout. Bazana Katakokombe. Bazana Djougou. Bazana Irlande. Bandeko nanga bozana Belgique. Canada. Mobimba. Merci beaucoup. Merci na bandeko nanga bazana France. Bino bandeko nanga bozana Suisse. Bandeko nanga bozana Londres. N'Angleterre Mobimba. Bandeko nanga bozana Japon. Bino bozana Turquie. Bino bozana Chine. Bandeko nanga bozana Afrique du Sud. Bandeko nanga Afrique du Sud. Bandeko nanga bozana Angola. Bandeko nanga bozana États-Unis. Naloba wapi. Ceux qui n'ont pas de bolingi sangai, bozai belé, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, naloba wapi, partout où vous êtes. Je dois aussi dire merci et grand merci na équipe ya Tokomi wapi. Batikala qui moral haut, quel que soit qu'on se sentir secoué parce que tozala quitté, mais naloba qui na bango, Tokomi wapi les affronts. On tiendra les coups. Je dois vous dire merci. Parce que ma casse, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien. Jamais on se sentir abandonné. Et nous disons, la République retiendra. On parlera du Congo. Mais pour l'unique réponse, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils font. Tata, l'Umbisaban, Po, Bayebi, Bazali Kolobate, Maï Bazali Kolobate, Maï Bazali Kosalate. L'unité fera la force. Parce que notre pays mérite les sérieux et les saluts. Et ce salut ne viendra que de nous. Que de nous. Car on n'a pas droit de déléguer un Congo à problème à nos enfants. Merci. Merci non. Système Komika. La place na zola qui salut. Bon yo kotala musaki problème. Merci. Yo moto swingolo ya kotea. Esa vraiment ngolo. Kasi eko mate seje ya koseka ba oyo mate ina note. Yo moto swingolo ya kobongwana. Esa vraiment ngolo. Kasi eko mate seje ya kotola ba pakano ba bongwani na note. Yo moto swi chance ya libala. Esa vraiment ngolo. Kasi eko mate seje ya koseka ba oyo babali na note. Yo moto swingolo ya kobota. Esa vraiment ngolo. Kasi eko mate seje ya kofinga ba oyo baboti na note. Yo moto swi grâce ya koyemba. Esa vraiment ngolo. Kasi eko mate seje ya kotonga ba oyo bayembi na note. Yo moto swingolo ya kobika. Esa vraiment ngolo. Kasi eko mate seje ya koseka ba oyo babiki na note. Kuma mana yo zambe na lona. Yo moto swingolo kote pa na zambe kuma sije alichote pa baninga.